bonsoir, salut, salut. Et dépend de quand là-bas, et voilà. Lélo sous tout zongé pino, hein. Bébé ça zongi sous lélo. Bébé ça loba déjà. Il y a ceux qui histoire, alors il y a la bino histoire, ceux qui analysent, alors il y a la bino analyse. Ceux qui kitchen, cuisine, coco, t'as qu'on a tout ça. Alors tout ça, tout terrain, mais tout est les mélandés, bah anti-valère. Avant la bande, on a pessinza menanga merci pour la souffle de vie. Le surtout kuten nabino, les souka grâce à Nzambe, na pessinza menanga merci. On peut se souvenir de l'union sur au bazo la BBC pour TV, bah merci ebele. Nazo pesa bande l'union sur bazo commenter, partager, comment aimer ma vidéo. On peut se dire merci toujours. Nengezalaka. Alors, on a besoin que ça coupe sa motité. Nous Sandrine TV, ma copine chérie. Nakine, je te fais des gros bisous. Nous avons sous maman Fanny, maman Fanny na Belgique. Maman Fanny, kamata bisous na yo, mère de garçon. Nous avons sous maman Mboyo, nous avons maman Cathy. Nous avons sous mbote na maman Sylvie Mode. Maman Sylvie Mode, kamata bisous na yo, musala kitoko. Sans oublier, on a un beau sanatin. On a beau santé, nous avons maman la joie, hein? Une femme forte, moi c'est ma bonne délit. On a coûté pour mes cater. So, meki, yo mo kuta na moto ya Nzambe, maman la joie, kamata ba bisou na yo, une femme forte, merci na musalo zo sala. Et sans plus tarder, bandeko, je crois, bon, on est déjà titre nanga, hein? Bon, on est titre nanga, les noms na bisoulo mo boye, et ça la passe, mais il faut qu'à to bêta. Il faut qu'à to bêta, les sous ça vraiment passe, mais to bêta, tellement mutunda benga kinga après singa histoire pas bi aucun problème exact et on a pas kina ko partager en mona BBC pour TV bande ko lisolo eza ndenge nini lisolo oyo eza lisolo ya BBC pour te eza lisolo ya batu mais munoko nde yanga awa bande ko eza famille moko boye papa moko na mwasi na ye papa wana azaki diamantifère babota ki bana 7 wana 5e basi donc abota ibana 7 6 ya basi mwana mobali moko comme pour dire 5 ya liboso basi 6e mobali 7e mwasi alors mobali azaki 6e ya suka kadete ezaki mwana mwasi bande kotoki solo ya ngwane bandi bande ko solo nazo betela bino bande eza ya nalité eza li solo ya ba tout yango ngana bina ya mobeta yango munoko kaka ndeza ya nga awa bande ko papa wana ya diamantifère biso nyonso toyebi ke non soki oza diamantifère na Congo tozomona déjà mbongo papa nazalaki na mbongo so okoti na lopango na ye bandeko façon mwana mobali yana parce que eza mwana mobali abengaki BBC Mpoi akabelinga lisolo eza mwana mobali abi donc lopango eza lopango biso nyonso toyebi na Congo soki mutu aza na mbongo via lixo bazala na mbongo en tout cas tout donc okakola bango lelo te diamantifère siko papa nazalaki ndeni papa nazalaki na bakisi na ye abandaki ko utiliser bana na ye ya basi donc basi oyo papa na botaki bana basi wana bandeko soki oza pe mwana mwasi oyo yebi ke no ondima moninga no mwasi ondima bana basi wana bana basi na bazali na kitoko moko pembe moko donc okakola bango même pas ozotala ba teinture ya bana ondire bana ya poto ondire se pende nini yango bana kitoko bana bakalat neti ba métis se pende ni bana kitoko moi mobali na singa mama BBC je te dis bana basi kitoko naza moi mobali tant nazo bisao bana basi kitoko nabi abo c'est fait-il que nos papa na bana osani papa na zaki que no bana ne ya basi jamais akoki ko memela papa na ye mobali na ndako soit disant que no papa na zui mobali ou bien soit disant papa copain na ngai neva jamais wana elekate papa na ye moko bana olukela bana na ye ya basi mibali et puis la mibali ya pamba te mibali ya canon mibali ya mbongo papa na que non donc ne zaki ana ye déjà zaki ça lobi que no soki kaka mwana na memeli mobali na ndako eza dega bana olinga te oh mwana na mwasi amone na amona bango atana mo mobile super ya ndeni ni problème donc papa na pe bana utiliser bana na ye na bamonda bango donc ye soki mibali ya mbongo baye azokabela bango bana na ye tango okabela bango bana na ye pe multiplication ya mbongo kutu nous omona mokili pasi
il faut qu'on banga mokili oyo bandeko, il faut qu'on banga mokili oyo mona ka mutaza na mbongo, toi tu as envie au moins peut-être moi si moko kitoko azotambola na nzela yo moi si kitoko nzo ko ebite pe so sirène soki mutu pa uti soki na sia soki wapi yango yo dans la vie il faut savoir kozala kozala na esprit moko boye ya ko envier te zala yo tu as ozanango te parce que lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe. C'est fait-il que non papa wana akoma akazalaki soki bakonzi bazoya na ndako na ye na veni na ye wana na quartier wana il faut ba switch off ba boma ba mine o bengaka ba électricité oui ba boma mwinda donc lights donc ce ka bakonzi bazoya na ndako na lopango wana il faut quartier wana ou encore avenue wana basa nini ba électricité ba boma. Après papa na sa nini aye ko bali sabana ne mibale o ya liboso na mibali ya mbongo na miso ita motolo ba mbongo ezambo mwa mobali na bi mama bibish ezambongo donc papa wana ti lelo to comprendre ate ce que ezaki kisi ya niveau nini papa na zalaki na OK est-ce que imaginer a okabela mwana na ye mobali na ifaza na mbongo et puis les faire na sali bongo ta mobali mwana na kena mobali wana ye ko to mbongo ezobakisa mbongo ezobakisama ya wana betela bana na sete betela bana na mesa lobi jamais les cacher bo memela nga mbali ya nga moko donc papa na ye mo memela bana ni memela donc bana ni mobali voilà c'est moi ça bana to la dali solo kuna ezokende et sali ke bana libale bakena libale siko bandeko mwana ya suka zaki mwana mwasi komo nezaki Cynthia bino moko boye bate bino moko to biso nyoso to yebi ke non bana suka bazala bana moko ngambo bazala bana moko teti bazala bana moko donc bango moko bazala créature na bango ya bango moko ka bana suka biso nyoso to yebi yango bana mwana na komo nezaki Cynthia garçon ta mabengi nga pona pesa na bisolo ma bibishi tanga kombo ya Cynthia me kotanga kombo mobali te awa ya mwana na tangi pe kombo ya Cynthia. C'est fait-il que Cynthia wana azaki na jeu 1 na université bakenda la classe bazongaka bango baza toujours véhiculé na chauffeur na ba garde corps bakei bazongisi bango oya ko bima kelo to kende boye jamais il faut peut-être boke kaka na chauffeur na ba garde corps ba telemeli bino bande to landa lisolo kuno zo kende lisolo za ya BBC te lisolo za ya BBC te mais munoko te za ya BBC awa et ko sala ke Cynthia jour moko avandi na ndako na bango na papa bango bimi na mama bango bimi nzambe na basale mina lebite o kasho na lebia ba grande sœur na misato ya liboso batikala ki donc mibale bakena misato batikala ki na ndako bazaki pété atika na ndeko na mobali siko garçon mwana mobali o ya 6e azaki un peu normalité imaginez bana 7 6 ya basi bazana kitoko moko impossible o ya mobali ya botami mais aza normalité donc azaki ya moko ala muki bien moko on dirait mon lekela ika esali ke non si tabi na bi matana libanda na betata tourne avenir papa na mama bazate ba yaya pe bazate ndenge za kaka abimi abio no asomba bazoka si tata wa bimi wana na avenir wana pa ndenge za kaka na avenir ba garçon bazanga raté ba betaka ba dame sono sto ebi kongo na biso ba garçon ne bazala kana ba dame tongo tipo ko so bitumba ka wana esali ke non sita akena kwa wana ake kusomba nani bazuka na e ba garçon mi bale ba moni moi si kitoko boye pardon ndenge zalaka parce que bana na bazali kitoko bandeko garçon ebisinga mama BBC na donc na koki ko kakola bana wana te bana basi moko kitoko pembe moko donc na oye bateso na okilo badeli. Et ça qui nous va garçon on a ba télé frère chéri boy ba pesi mbote bonjour comment ça va bien quand ndenge zalaka non ça kitoko il parle bien merci oh est-ce que tu as ça la connaissance pas de problème ba garçon peut s'approcher na ba ba numéro personne son numéro quand ndenge zalaka monde normal le comme kaka numéro WhatsApp chombo na ba garçon na ba garçon mi balé moko azali na phone moko azali na phone te bane to landa lisolo esali ke non oya zaki na phone wana bakesi ko pembeni nani Cynthia sani abimisi siko phone na ye bana mi bana batani kaka phone mwana mwasi abimisi babie nzambe na mama na phone canon ya phone bane kozana ba phone na mokilo ya esali ke
fille pa abimisi phone na ye apesi bango nani numéro na ye garçon na pasa nini azwi pe numéro na ye apesi ye parce que échange ya ba numéro ndenge ezala kaka chombo fille pa ke na ye azongi na ndako sala wele la mbangu nazonga na ndako wa papa na comité mama na comité bande ko pe na bazate na mikotela déjà na ndako akoti bande otolanda lisolo kuneza ezokende si tata ngo akomi na ndako avandi butuka papa ye buto alali tabandi okanzaka ba garçon na okanzaka ko garçon moko bazaki mibale esikoyo esprit na ekendaki na oyo azaki na fonte abandika okanisaka oyo azaki na fonte ekomi lobi ifaki classe akepe classe azobi esali mikolo azomona esu ba garçon na te c'est fait-il que no jour mususu azouta auta université amoni sikoyo esu ba garçon na mibale na nzela ayebisi chauffeur telema chauffeur atali gauche droite aomona mutu amalonga te oyo akoki kotelema po asolana na mwana chef na ye ndayebisi nini yango nyosolana na biyo telema eza bana classe na biso akosi chauffeur ke no eza bana classe na biso basali 3 jours baoya classe te ba université te yango na solana na bango ye pas solo akiti asolo nini yango bozomona na te depuis na pesa bino numéro na nga bobenga te poni kaka bango mpe bazetaka mibali nde bazalaka wana no babeti mpe kaka muvema moko wana no boye tozali mpe okipe boye oh no please bobenga ngai ok problème eza te tokobenga vraiment tokobenga basengi mpe baexcuse mibali kaka nde bazalaka fi azongi mpe na ndako avandi ye molimo ezosimba te Cynthia molimo ezosimba te bandeko bana oyo ya suka oyo bazangie bana moko ya baproblème Cynthia sikoyo asali nini abimi lisusu ake classe esali keno baokutana kaka na bagarçon na te bagarçon na mpe bazobenga te siko bagarçon na mpona bango ezalaki ka dérangement bongo me badragaki mpe Cynthia te bomoni sikoyo Cynthia deja ye alingaki ba garçon na ba sikola ba ne ba mona kaka na prado ba type telemi ba phone ya ngambo ni o eza niveau na biso te basani ba mi bena na bango na malembe mais la fille iya ba neka ko ni abana olinga so mususu azai na phone esali ke aozonga esuka ndenge ezalaka aozuta université boye akomi na ndako akoki te papa na mama bazalaki te Cynthia signing Cynthia bima ake susuka na veni yango wana na kwana bien na kino kota pasa to kutana na bango na kutana na bango isuwa ake akomi na kwa wana akutani siko ka ba garçon ba beta ba dame wana akutani siko na camarade ya muninga wana mususu donc oza na fond akuti siko oza na fond oh qu'est-ce qui va pas bozo benga te boye mususu ba boye ki na tanga kombo moyen na tanga kombo ezate na bino aza wapi boye des garçons na bazaki na fond na bi non avandaka awa te ayaka kotoyo parce que sont tous ma master ya avanda kota limité kuna na kisensu c'est vrai kisensu de otaka mwana mbongo ya ebine kisensu te des garçons ça ni na bi ok pesa ye numéro na nga abenga ngai yebisi vraiment abenga ngai please abenga ngai si tu sais nini assis wana zongi mangu na ndako avandi lobi na mwe komi ke no garçon wana siko ya phone camarade mususu wana ye wana kisensu ake uluka camarade na ye camarade wana siko yo asa nini ateka na ne makala we makala soki ye kamia makala ye omona ozoneka ta saki ne moko makala asa nini akena mona le pont na bango ake ko cha mi ndenge ezalaka tandi ateki soki asisi mwa muke monani ake afuti classe et ça qui que nos garçons na zaki pe pe étudiant c'est fait-il que non mbongo zaki vraiment ina fezali sou ya okokate nda kataki classe akomisiko ko débrouiller na makala boye et ça que non fille nani garçon aye non yo zo mona na tende nini tala Cynthia boye ayaki ko luka biso boye azo luka yo makasi apesi sukutu numéro ali lukaye penda lukaye ye garçon le dit bande ko problème nini est-ce que ngana yo tango de to telemaka na to draga kaye ngana teka na nga makala awa ezaka dérangement ka ndenge za ya mibali ngakutu idée na ngeza ngo kuna te o tala ngana teka makala te camarade na le yo boye ndeni ozo bukana abi no ezaka so ko bukana te ndeko tala ngana zo teka makala tala lo twango bana basana bavanda tala na nu phone kala ya phone ya utiliser okendene na classe eza prado kozonga na prado nga siko na teka makala awa nake ko tia zolo na nga kuna oyo za ko lukela nga ba problème te garçon vite ça ko lukela ba problème te ok c'est fait-il que non
azongi siko fille asalaka nini garçon ta bakutana na fille wana asali nini apesebe adresse ya kisensu atali boye garçon azobenga kaka te adi jamais Cynthia signa ayebisi papa na bilobi nazokende classe tozonga ti pokwa mais chauffeur azela ngai te ekozala bien azonga soki nga na sisi na obenga ye aya ozwanga papa na bien o problème eza te donc lobi boumela ye lobi toumela papa bisi pe ba argent de poche apesi Cynthia chauffeur na tongo asani ya kotika Cynthia na université chauffeur azongi Cynthia komi 12h akati classe tango akati classe wana asani nini akesi ko na kisenso koluka garçon wana ye moko luki akoma ata komi ipa ba garçon akuti garçon azosani nini azoteka makala garçon bi nini yango kaka ote napesa ki numéro obengaki ngai te abino tala boye nde garçon apresente mama na ye apresente mpe bandeko na ya basi boye d'apesi susu numéro na ye abisa makasi osala nini kobenga ngai si to mpe benganga tosolola nanu benganga tosolola fi mpe site alobi no problème eza te asala nini abimi mpe asala nini azongi na ndako esali kino site ntango azongi na ndako lisusu wana alobi nango lisusu ayebisi mpe oyo papa na ye keno papa alobi dans esusu kaka na classe ti 16 ti pokwa comme ça chauffeur atika nga aoya ozwanga kaka na pokwa site asali nini ake lisusu 12h site aye okende siko na restaurant un restaurant mon boye ezalaka kuna kota ya université kuna restaurant mo bien akano akoti da bengi siko garçon na numéro ya nani numéro ya ndeko na pesaka ye wana da pesi numéro wana abengi ye wana garçon pa bio non ça va boye nda pesi adresse que non yaka na université boye na za restaurant moko boye kota wana olo bakaki non nazo ka Cynthia parce que restaurant wana bazaki basi ba ebi Cynthia que non aza mwana diamantifère ba yaka ko fêter wana ba bima ba place ba yaka la bango ko enjoy garçon atali ko bino sandeni ye wana uta na kisensu mbongo transport ezate kaka il faut ko mata soki 3 transport kaka ngako marate akomi pe libanda boye ayebisi bagarde wana ayebisi bato nazoluka Cynthia bato na bato ya sécurité batali kobi ozoluka Cynthia batali na Cynthia batali na mutu aye koluka Cynthia pardon parce que le fait kaka tangaki kombo ya Cynthia cho ezalaki te basali nini bakotisi ye ntango bakotisi Cynthia place azalaki asota bandeko amonika garçon wana sota pa ake koyamba garçon siko azotikala azoyebani aokomprendre likambo na visite garçon wana avandisi asi atoki ya kotoka atoni ucho kotoka boye abi non boye ifai na luka omoni place oyo nayebi vraiment te kalakala boye yaya babandi osolola nokolia nini Cynthia asengeli biloko ya kolia bapesi biloko ya kolia balie na bino tosolola nanu bien osalaka nini na vie boye abino ndenge nga naza boye naza étudiant na travaillaki donc na tanga soki ayebisenga nini yango soki nini yango wana mais mpona mbongo kaka nde natiki nanu yango nazobose nano bose kaka koteka bamakana soki nazwi mbongo nakanisi bien nde nakozonga parce qu'il faut nasilisa classe naza nasosa kosilisa classe c'est vrai c'est vrai Cynthia asali nini Cynthia abimisa mbongo abimisa $450 apesi garçon wana ayebisa lobi non mbongo oyo kende ofuta na université na yo ocontinue classe parce que nani na yo ozotanga wana obanda mpe koedenga na sens ke non ya badite na nga badevoir na nga moko elekela ngai nde yebisa ke non na nini naza mpe na fond te Cynthia abimisi mbongo mpo na fond abi non tokende kaka babimi wana mpa ake alukeli ye fond ya $250 kaka wana sur place $450 na afuta classe 250 ya phone iPhone kaka wana mwa mobile azina phone mwa mobile azonga na ndako te basololi mpe wana bien no boye ok ça va zwa numéro otindela nga numéro Cynthia kei garçon mpe azongi garçon ntango akomi epa na bango apesi ayebisi mama na bango na bandeko ne botala boye abi biso atoza na mbongo te kobomisa biso te nga pe nazoyeba te mwa mwasi okutu na yebisi même pas ke non nalingi yo bandeko siko garçon ntango azwaki phone atie ni même pas signe
azobanga na ye azobanga lobi nga niveau na nga te na oki komeka kutu te garçon aboya na ye asomba fo na tie na ifo nga na ndako me atia Cynthia te Cynthia siko place avandi wana azokokaka esu te mobali wana apesaki mbongo afona aobenga te nde siko papa na bango na kati ya ndako wana ayesiko bakisi na ye eyelakisa eke non yen ça ne va pas mwana ne moko aza ya kobunga babengi Cynthia yo komi olingi libanda te nalingi na ngai te nga naza na nga na mobali libanda te bayayani ya basi ndenge bango bazalaki deja basi bayebi kopa papa na bango bazalaki mpe pour kopa papa na bango baogangela Cynthia wana abi te nasali eloko moko te boye esali ke non Cynthia ke esu classe akimi esu ke classe ka ndenge abandi okima wana tellement garçon apesaki ye fond apesi mbongo apesaki ye fond apesi mbongo ya classe garçon azomonana te garçon azobenga ye te nani Cynthia ye wana kukukuku kisensu akoma na kisensu kuna garçon akuti su garçon na famille ya mama na ye kuna na mama na ye na bandeko na ye opesaki ye fond boye pwana ebi otenga nazobanga na ngai boye esali ke no aconvaincre pe mobali asali nini andimi na ye pe kaka bakomi na bango kobima na kobima wana ya moko azoede pe Cynthia na badevoir bate pe ndenge ezalaka na université papa siko papa ya ba Cynthia sikoyo azomona ndako na nga mo eza na mwana moko aza bien te siko Cynthia akomaki soki akoti na chambre aosambela ndako wana eza pe ya kosambela te Cynthia soki akoti na chambre akangi chambre na ye atie peut-être musique ata nini azosambela na baécouteur azosambela azobrise balien azobrise nyonso azobebisa nyonso misala nyonso ya molili azobebisa donc ntango azosambela wana bayoka pe ye te azosambela yango na kati ya chambre na asakani atie banini pa azosambela azobrise azobebisa nyonso esprit nyonso satanique eza na ndako esprit nyonso ya mabe esprit nyonso azobebisaka ekosala ke non ndako eza esu bien te papa na chauffeur ndenge azala wana ayebaki ke non Cynthia c'est comme ça asalingi chauffeur aye ayebisi papa na ye ke non Cynthia boye memanga kuna epa nani wana chauffeur asali nini abiki bake na baparent ya Cynthia bayaya na ye bakomi bagangeli ntango bakomi boye bagangeli bango wana ntango bagangeli bango wana garçon abangi na ye avanda nzambe na ngai problème nini mama ya garçon alobi okobomisa biso awa papa bino moko boyebi bapapa na bazala bambongo wana na komona biso wana badiamantifere wana donc bamona so akoti ata na place moko boye eza nango bien te akofaire voir ke no place oyo eza ya bien te bato ya mbongo mosusu mokili eza mabe mbongo ekosaka bato trop so oza na mbongo okanisa peut-être ke no yo okufa te mais pauvre akende na libulu yo pe riche okeka na libulu wana mabe esali ke no bazongi Cynthia pa lobi akotika ne garçon wana te bandeko tolanda lisolo kuna ezokende ti Cynthia pe ka bapriere ne na ndako bapriere na ndako pa Cynthia ekokwea aye kozwa zemi zwi zemi ake pa garçon wana eti no naza na zemi garçon bien te pardon zemite makambo zemite na minute okutu même pas n'ose même pas donc eza wana kombo eza kokwela kolongola Cynthia bi jamais na tolongola zemite abi nga naza na nini naza moto oyo moteki makala naza na nini tala papa na yo boye bino koza ba riche boye olukela nga problème tala mama na nga za veuve na minute okutu makambo zemi eleka te ja pardon tokeka kolongola fia boya esali ke non Cynthia convaincre ye kaka ke non na kobota kolozemi kolonzoto aboyi kolongola yo kanene na makasi Cynthia bateli zemi na ye bandeko tolanda lisolo eza yanga te monoko nde eza yanga awa Cynthia azongi na ndako Cynthia vandi nde ezalaka wana se kombolaka epa bango eza zemi te abanene konie ne bandeko te atango ye kondima eze nani yango kolozemi kaka garçon wana nzambe na ngai papa wana na bandeko na ye na bazongeli su garçon wana bake kosasa bango na ndenge ndako na bango ezalaki ya batole bake kosasa oyo yokaka kosasa
papa wana le fait que Cynthia Zemi ye biloko ne komi kobeba. Et en même temps Cynthia Zana Zemi en même temps pe azana mabondeli. Azo prier so ka koti na chambre na azo prier ya ko prier elle brisait tout. O etana mikaka yeno esprit mabe azo be bisana ba prière. Bazongi. Kene ko longola zo babo aboy ko longola ze. Ba jusqu'au site parce que ni bakangele na kati ya ndako. Abima te asa pelo mo côté. Et ça dit que non, zemi ezoke na kokola. Moi ne faut ça nini, moi ne faut kaka kende na kilo. Mutema bo mama oyo, mama sa nini, mama yo kele peka mawa, asa nini apesi mbongo ke na kilo. Ta apesi mama apesi mbongo ke na kilo, yo wana pas abimi. Donc siko papa wana tango akutaki bango, akutaki pa bakele pa ba garçon, bazo ki garçon na bakangi garçon ba tie na kasapa. So ikasapa le susu na makala. Na makala na prison ya Kin na makala nga wewe wasuka sapa yo ya Lubumbashi na makala bakangisa ka garçon wana siko mwa nani Cynthia avandi to mama ne pas pese mbongo akende kilo Cynthia ke kilo kaka bien batali bien et suki wana mbongo mama na pesa ki epé argent les poches abimi ake na ni supermarché asomi midiki asomi mapa asomi sucre asomi ka l'essentiel kaka asomi ye wana o makala ake kota garçon wana tango komi siko na makala wana apesi kombo ya garçon ba fone pe kuna garçon pe ana pa ba bimisi ayebo ya garçon moni kaka Cynthia problème nini ozo lukela ngana vita la lelo ngana komi na prison mama na ngai boye tala lelo boye garçon lobi fille lobi Cynthia yebisa lobi ngai na ndimi yo na lingio kaka tel que tu es là denga na lingio abi non zo lukela nga ba problème tala lelo vi na ngai na oyo bakuna na kosuka te là maintenant je suis na prison na prison vi na ngai kozala ndenge nini vi na ngai kozala nini na yebisa au début na lingaki te donc imaginez garçon ça se retrouver na prison alongola maloba wana nyonso ki ngala lingaki yo te boye nga kutu na dragaka yo te boye kanda déjà eza na prison si tu as dit non ngana lingio ka tel que tu es là si Covid n'a pas un danger, tala na za prison, maman na nga famille na ngai, tala na papa na bino yaki ko sasa famille na bino mobimba yaki ko sasa na ndako na biso. Si ana ba kalmi mobali sa nini, atikali Cynthia zo ina ndako. Et ko sala keno bandeko. Deuxième jour, il fallait deuxième nani séance ya Cynthia, il fallait que wapi akende na kilo lisusu. Ko papa na bango sikoyo ba kisi na ye. Bakisi na yezo simba lisusu te parce que mwana moko asa bungi donc nini na bango bapesa ye ba condition na ye bana na ye nyonso nde bazaki bana bobima ta mobali moko te libanda apa mibali o papa na bango ye moko opesa bango donc Cynthia abukaki mibeko bayana misato batikalaki na ndako wana ba komika kofinga Cynthia yo zoba makambo ebele wana yes kota mazo ebisa bazo gangela bazo lobele ye pe kuna zo bakaka au nom de Jésus oko kufa ye moko au nom de Jésus bino ndebo et ça li que non tant ko kene na deuxième séance ya kilo na ye asilisi pe kilo ye wana isuwa bi makala obali pe abini wana bavandi babanjo solo e komi era ko kende Cynthia boya ko kene abi na kola la peka na makala nakulala pika ukulala peka na makala na zemi boy basiki ba soda bazalaka na zinga nakulala peka ka na nkiti isali que non moi c'est la liwana Cynthia lala na prison na makala wana mwana garçon ibisika bi mama bibishi na ebisa o mwana mwasi wana Cynthia elle était courageuse et puis elle était déterminée alali na makala tongo itala raté tongo itani Cynthia zonga kite nzambe na ngai toke nanu kuna pa mobali yango koloze bakende kuna nzoka tango ba parents bakende ko sasa bango kuna mama ya garçon na bandeko na basi basani ba déménager babangaka bakomaka na somo nde batuni bango ba voisin ndenge ezalaka oh non mama bango balongwa déjà awa siko Cynthia zana zemona ayabie garçon azaka na prison siko Cynthia yake wateno ayaki awate et ça il est bazongi Cynthia na prison elle a dit 2 jours bande bolanda lisulu Cynthia elle a dit 2 jours à l'hôpital après ay nani alors bi fond nanga na kokanga muté asani baye ko benga e oza na makala la bi oui oza na makala na ola lisa papa ya mwana na ngai asali bino eloko moko te aza mobali na ngaza kolo muzeni na bokangisi nini
papa na pour aye kokita na makala tango akiti na makala wana banjo loba moni ba biloko mususu ezaka na suka nango ba soda balobi non papa soki tobi totala logiquement parlant garçon oyo okangisi ye pona mwana na yo mwana no pe asalingi mwasi nani mobali na ye et puis mwana no aza majeur te aza déjà adulte soki peut-être ezalaki mpe ke no biso tuku toyebaki ata histoire boye te mwana ye moko alaleli biso à 2 jours hein aza mpe majeur te asa komi adulte plus de 18 ans basoda na balobeli papa wana papa na siliki pa abimiaki sinti atikali kaka na makala tant papa na komi na makala pa abengi basoda bibo libérer garçon wana balibéra garçon wana tant balibérer garçon wana sinti alobi akozonga mpe epa na bango te sinti alobi akovanda kaka epa nani epa mobali na ye azongi mpe bake bavandi mama na ye sikoyo asali nini aotindelaka sintia mbongo tala kaka mama mutema bo mama ezangaka donc mutema bo mama ezala toujours aotindele mwabi eza mbongo mama na ngai na oboya kolia yango te parce que toza nano na nani toza nano mpiaka il faut nazwa kaka mbongo oyo ekoyede biso sintia azwi mbongo baoliaka mobali na ye pa ekosala ke papa wana papa ya basintia juste d'un coup ka boba yo kaka papa sa nini apika crise papa kufi donc na monde na bango déjà basaki baso abetele déjà ngunga le fait que donc sintia ndenge zalaki na baby saki mibeko ya papa na ye alors papa na ye azali su muto ko résister te sintia pe sikoyo asali nini na butu wana avant papa na ya kufa balali na mobali na ye donc balali sintia zo kaka batak moko bien te mopepe moko mabe non mwana olala na continue olala boye te naza mosambi alamusa mobali na ozoka mopepe moko mabe mobali na oyoka te aki alamusi mama mobali na ye bandeko mobali na kati ya ndako wana banda prier babanda koprier 6 heures bandeko prière à prière bakoma 7h30 boye babengi bango keno papa Sintia akufi Sintia lobi babengi ntango babengi bango papa Sintia akufi babi Sintia atelema wana balabala ngo mobali na bona makala wana atelemi azopesa siko nzambe merci olalela papa na ye azoba nzambe merci azopesa nzambe merci ne papa azopesa papa nzambe merci ne papa bango akufi papa ba Sintia akufi Sintia continue ka kovanda pa mbali na ye bakungi matanga ka ndenge ezalaka jama diffère akufi boye pa mbali papa na abo bakundi et pour ça Sintia savandi na epeka boye bien ne papa anini papa akufi mobali na bino papa na bino ndaba dotia biso pression mama zaka mama na mutema mama oki ozongi pa bino ngai vraiment de naza vraiment na mbongo te ke nona supporter yo boye ozonga mais je t'assure soki kaka nzamba asungi biso un jour il faut qu'on a bala parce que tu es une fille o edenga ondimi kovanda nga na malheur garçon sikoyo bande mpe kocontinue baklasse na ye asilisaki classe asilisaki déjà bauniversité na ye akotisaki déjà bademande d'emploi ndenge ezala na kongo azozela malgré kozela wana aobunda esalaki no Sintia azongi epa na bango ntango papa bango bakundi ye azongi epa na bango ti elekaki 2 semaines te mama na bango kaka denkuka boye pour mama AVC oyo boyokaka mama AVC mama akomi nokoya ya soki nini mwana bandeko histoire on a obetela bino eza histoire vraie ya mwana mobali abengi apesinga histoire mama bibishi dekisa mona BBC mpui mais tanga kombo ya fille ko tanga kombo ya mobali te bandeko tolanda l'histoire ndenge ezokende mama AVC Sintia sai nini panika epa na bango papa Sintia botaka te aboti mwa mobali esali sikoyo bandeko Seigneur nzambe esali sikoyo garçon wana là ça kotisaka banani ba demande d'emploi et ça dit que azui moi musala moko akomo travailler kaka bande nzambe azanzambe confusion ya ona lobaka bato o basaka bakotaka na banda kwa nganga bazo réunir des juste pour na tambuki. Et ça dit que nos garçons ont travaillé bandeko avec aux musala
azaki pire petit à député moko boye abandoko travailler na député wana azotravailler ti ntango azosi jusqu'au travailler garçon wana awa tozosolola na bino awa tozosolola garçon wana akomi ministre kaka na moment oyo ya faci donc balobi totanga kombo te yango totanga mpe kombo te garçon wana na miniti oyo kaka gouvernement oyo ebimaki oyo babimisi baministre ye mpe aza na kati babi totanga kombo te garçon asalaki nini abimi akomi ministre asali nini ake abali mpe Cynthia abali vraiment Cynthia na mbongo ahonore Cynthia alobi nakoki kosala erreur te il faut kana bala Cynthia parce que Cynthia na nsima na ye famille na bango quelque part bazwi confusion nga mpe mpo na Cynthia vi na nga ekomi boye parce que na kataki classe Cynthia afutelaki nga classe et puis elle était très forte alalisanga mpe na prison alors babiloko wana nyonso garçon abaki jaja ye ka Cynthia ndabala Cynthia donc na minute oyo tozosola na bino les garçons en question donc baministre babimisaki bango garçon baza babi totanga kombo te donc la minute oyo Cynthia aza mwasi ya ministre asi avandi na ye kimia na libala na ye mama na ye kuna na bandeko na ye ya basi ntango papa na bango akufi mama na bango AVC bandeko na bango mibali ya basi oyo mibale wana oyo bakenda na libala wana mabala ekufi bazongi bango nyonso base retrouve nepa na bango oyo boyokaka bachauffeur oyo bagarde corps ndako etikali kie ndako bino mo boyebi biloko ya kisi ndenge ezalaka se retrouver vraiment place moko yango te et chose grave garçon zoyebisanga bi mama bibiche est-ce que oki kondima ke non Cynthia nda gardaki kitoko na ye mais bandeko ne ya basi yana kitoko nyonso pa esili kaka d'un coup donc autant on dirait bazaki basi moko ndire balatisaki nango masque wana ya kitoko on dirait toyeba te mais na bango nyonso kaka Cynthia moto agarda kitoko bandeko ne ya basi nyonso na kizengi ya garçon wana donc okomeka même pas autant bango sous des fois te. Là moi je vois la zolo c'est la grandeur de Dieu hein, et sa grandeur en Nzambe parce que Nzambe atobeleli ndenge nini atobeleli Nzambe ndenge nini atika te ibaka kotambola la droiture alors ndenge solo bébé ça memela ki bino lelo bandeko lisolo eza ya ngaite mokonde eza ki yanga awa soki tokoloba to pesa conseil na lisolo oyo ou encore ceux qui sont na bandeko mususu ko batala ka BBC mpo ou on ba olanda BBC mpo boki opesa ba commentaire na bino soki boko encourager Cynthia soki boko yebise a continuer vie ndenge nini e kozala bien mais na ngambu na nga BBC mpo conseil on a oki kopesa na mokilo ya se il faut jamais d'abord un ko envier parce que oki ko envier loko mususu ya kisi ozo ba o makambo tozana nango na sa moi awa omoni mutu azola alati so ipende mutu azokumba nani jeep yo ebite ke no tan jeep ana azokumba peut-être eza cercueil yo omoni kaka jeep azokumba mais ye yanga ntango azokumba des cercueil il faut tout tika ko envier conseil à liboso na kopesa yango wana conseil so na bina pesa conseil na histoire o na uti kopesa bino lelo nganga ou encore kisi epolaka et comme appelle na suka parce que moi nana Cynthia elle n'était pas d'accord avec ses parents na ba makamwana parce que les aki ba parents ba vansa bana na bango basi ba bitala makambo eza boeza ba ya nyonso na 5 ya liboso bazaki ba bourrique moko boy ba ndima accord na papa na ba yo papa ba ba utiliser ba kaka mwana moko Cynthia wana en hôtel mais la nga ba ko na makamwana yo lekate et pas na nge lekate achaki Nzambe na liboso yango na ngina lobani eza biloko mususu na mokili oyo il faut pas ko ndima kaka tiko ndima non eza de loko moko yo komona wa eza impossible mais pas Nzambe c'est possible tiko na minute o bana ana il faut ba grande sœur à Cynthia famille wana il faut ba luka peut-être ba délivrance so ba o luka pe ba délivrance ngo quelque part ça peut être trop tard mais pas Nzambe ça trop tard mais ba luka ka elonia Nzambe Cynthia pendenga ke wana na libala na minute za moi c'est un ministre elle est juste à féliciter hein?
biloko mosusu na mokili ata na famille na bino boye il faut ko telemela ba oh non na minute o biso tokota na ndako nganga pona boye non eza na suka nango nganga pesa ka mikolo eza na koloba nini ba bien ou encore richesse moko ya courte joie bomengo moko ya courte joie. Et na mutu akoya kobongisela vie okoyeba ete mutu peut-être akoya kobongisela vie okoyeba ete il faut totika pe ko négliger pe bato po oyebi ya kosunga te oyebi ya kosunga yo te po nzamba tindaka bato na ndenge na ye malgré garçon wana akomaki kobanga ngana na okoka te ngana na okoka te. Mais ce qui est peu molende ya Cynthia te. Ndenge Cynthia elle était convaincue en elle à l'obité ngaka jogo. Mais mon père avait déjà kobanga. Mais elle était que no bomengone ko utawana. Malgré ba kanga qui mais azala qui se sauver l'église na prison kaka pona Cynthia. Alors, ce qu'ils appellent na mususu peut-être bazana ba famille na bango ba yebi no papa na biso za muto ba moto bandeko. C'est juste babilo kwa les ba courte joie. Les ba courte joie vraiment. Ce qu'on zui bo mengono na simanzambe. Et si le peut bien. Ba courte joie no mona ka bon lelo enjoy lobi po et si dio bo bando tomola misu on dirait bo tambola na ba pradoté. Et voilà bandeko, on est qui histoire na biso ya lelo, BBC Mpouyi, alobaki ya kobetela ba landino so ya BBC Mpouyi TV. Ya, wa kozana commentaire, ozana lelo kwa koloba, otike biso ka commentaire wana. Je crois garçon na kotala akolandango, ce qu'on peut ça Cynthia conseil, on peut Cynthia conseil, ce qu'on peut ça peut ministre wana peut conseil, on peut parce que muta peut si biso histoire o eza grand frère ya garçon. Grand frère ya garçon da pesinga histoire wana. Abina minute ole ki nanga ministre to abali Cynthia ba woti pe mwana mobali. Dans la gouvernement ba ministre ba wuti ko bima awa garçon za na kati. Grand frère na ye na benga ki alobi mama bibi pesa bisolo o na ba ndeko nyonso ba na BBC ko. Tanga kombo ya Cynthia me ko tanga kombo mobali. Parce que ça comme vraiment tout moko ya likolo ya na minute o talaka. C'est ça au moins. Peut-être que non, to ko kabali solo na BBC balandi nyonso ya BBC Mpouyi bande tokomi na suka émission na biso bande ko émission oyo soko kutani nango please tozo sunga mabota mususu bota kaka na kati ya ndako ba Cynthia. Cynthia elle était la seule o atelemelaki papa na ye na bakisi, elle était la seule o andimelaki nzambe azaki na kati ya chambre soki ezoyinda kuna babandi o ya koti na chambre tia ba écouter anini azo sambela azo briser. Imaginez na kati ya ndako ba plus de 7 bino nyonso boza déjà na ba monde wana mais yazaki ye moko na kati ya ndako o ya sambelaka. Mais papa ya nzambe za makasi il faut qu'on dise ma puissance en nzambe parce que biso na sa moi auto ça satan o bo to ndima ba blo mususu non nzambe na biso salaka belela ye briser ba lien mususu ozomo siko bande bonene batikali bakiolela parce que papa na ene papa na bango ninga zala kana ayeba ki azutiliser bana na ye siko ye wana ndenge akufitala bana ne batikali bisengi tane bana batikali bana kitoko pe sili bakomi kwa kongaika. Je sais pas oza kutu histoire ba bengi ngai ba pesinga mais ngamo pe susu naza na histoire ya camarade nanga otokoli na ye peut-être na yo pe ko bete ça similaire ça ka ndenge moko ba papa ba itisa bana na bango ya basi bana kitoko me mabala ya malonga te bana kitoko oya camarade nanga poko totangi na ye aza na Lubumbashi bana kitoko so na otamba ngamo na bano ndima camarade nanga wana non to cité comme na été mais ata moko te azwa libala penza ke ya libala ya bien kaka ba problème liwa pe na kati ya famille non dirait kam liwa donc na mo so na keta na Congo ou bien so na osolo na camarade na biya ya
tellement na mabonde. Papa a déjà akufa. Il y a de cela, tu as 3 ans, 4 ans, hein, papa a akufa. Et puis, il y a des maman, il y a qui peut qui c'est papa, balandana. Na papa akufi, na maman akufi. Bana batikali ozo se pelater. Bande go ba kokuta na peut-être na émission ou encore na histoire ou na BBC pour essayer un peu de partager. Et que ça peut-être na famille moko boy bana mo basi ba vandi ba yebi que no papa la bango sala boy mais baso ko ba ko s'en sortir té. Peut-être ce balandi peut-être di solo oyo et ko la musa bango et ko révolter esprit na bango pas tellement na mabondeli. Parce que tout est vanité. Et voilà, on a commis la souka. On a vraiment 45 minutes et puis 45 minutes et puis on a commis la souka. On a fait la sur BBC Mpouyi. Bah merci. Ceux qui vous appellent Mbalana les boussos, vous écoutez la vidéo, il y a BBC Mpouyi. Dans les solos, vraiment, des beaucoup essaie un peu de t'abonner. Je t'invite à s'abonner, à partager la vidéo, à aimer, à commenter. Et ça, moi, vrai. Et ça, moi, vraiment cassé. Et voilà, on a commis la souka émission en live. Je vous aime bien et surtout, portez-vous bien. Bye bye.